Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino. Gouverneur militaire ya Ituri, lieutenant général Johnny Luboya, ayebaki na ko réceptionner bongo si véhicule tout terrain donation ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour na ko faciliter ba opération militaire sur terrain pe ko bengana monguna na partie est ya République démocratique du Congo. La police nationale congolaise et cela qui descend na marché tout pe na wenze ya Matadi Kibala oyo zomi bongo na commune ya Mongafula après tragédie oyo elekaki na wenze mikolo oyo eleki bokoza ba détail na édition ya mokolo ya lelo. Merci na bino po bozali ebele liboso ya betandeke na bino pona kolanda magazine na bino KNB News magazine oyo emesana ko informaka bino tango yiso pe mikolo yoso basango ya lelo to fongola yango pona kolobela tata mokonzi ya ekolo chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asilaki na kopesa mituka bongo na lieutenant général Johnny Luboya pona ko faciliter bongo ba opération militaire na partie est ya République démocratique du Congo pona ko bengana monguna bozo ba détail na élément oyo. Gouverneur militaire ya province ya Ituri, lieutenant général Johnny Luboya Kashama a réceptionnaki sur véhicule tout terrain oyo epesamaki na tata mokonzi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pona ba opération ya ba militaire tope mapinga ya République démocratique du Congo na esika yango sous l'état de siège pe esalemaki bongo na cérémonie ya esplanade ya gouvernorat na présence ya commandant ya 32e région militaire pena staff na ye kolandisama na porte-parole ya FRDC ya Ituri lieutenant Gilles Ngongo Chikudi pe mituka epesamaki na chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pena appui logistique et bakisaki na ba administrateur ya 5 territoires ya Ituri na gouvernement provincial na cadre ya renforcement ya ba action militaire pendant ba opération sur terrain. Ah oui, nyonso o ezali kolakisa volonté ko uta na tata mokonzi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pona ko bengana monguna na partie est ya République démocratique du Congo. Si côté mosusu balobaka boye soki omoni service ya sécurité ezali kokoka te kotia kimia na criminalité elingi koloba kaka ba criminel ba bombami kaka na kati ya service yango kasi KNB News lobby affaire oyo etikali kaka à suivre pona kokotia kimia na partie est ya République démocratique du Congo ezali kosenga volonté ya moko na moko poto vivre na kimia. Kinshasa il est partout. Tentative ya coup d'état awa na République démocratique du Congo pe François Beya Oyazali conseiller spécial ya chef de l'État na matière de sécurité toujours aux arrêts pe maître chevalier kwete a expliqué ki bongo na balandi nyonso ya KNB eloko nini mibeko esengi vraiment na likamboli tolanda. Ezalaki wuta mokolo ya samedi moleki nde François Beya oyo azali conseiller spécial na matière ya sécurité ya chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali détenu na baloko ya agence nationale ya renseignement topé aner na mokuse pe pona coordonnateur ya akage alobi détention yango ezali illégal pamba te loi ezali ko disposer kaka garde ya 48 heures pe KNB News epusanaki epai bayebi mibeko alimbolela biso malamu soki elingi vraiment kolakisa nini pe alobaki boye na micro ya KNB News. Bote mama journaliste komuna ngai maître Kwete mwana Kwete chevalier nazali avocat na baro ya Kinshasa Gombe. Yango tolobaka mutu soki akangami babengie parce que ndengo lobi aner azali OPJ azali magistraté akoko kende au-delà ya mibeko te ke mutu nyonso soki bakangie libosa OPJ azali na 48 heures po yebana neloko nini babengelie après koyebisa ye azana droit ya ko répondre ou pas droit ou pas na une réponse na ye 48 heures après, il faut dossier kende liboso ya parquet. Parquet nde akoko limbola kotala eske makambo bafunde di parquet. Alors, la lelo, soki azali nanu na kasho ou bien en détention na kati ya nani bureau ya ou bien na kasho bureau ya nani aner, tozali na ilika ke OPJ a compétence générale o akangi po landela ye
alanda yeba makamoni ba fundeli azali na makoki ou bien peut-être non nga tozali na mutu fulani yepe azana droit atanga mutu oyo bazalaki ne peut-être lobaki likambo bazo reprocher peut-être que mutu ayoka ki na lobaki tozalaki na mutu fulani mutu nani songolo yango peut-être que instruction et koki kozwa mikolo pona basala instruction bayeba les cambonines, est-ce que les cambons va reprocher? Ezali vrai, et koko le kalibosa parquet ou bien que le kalibosa parquet. Sinon, bangol bazana makoki, il y a classé dossier sans suite, il faut dossier nous et comme aliboso il y a parquet ou bien il y a nommé parquet ezali ensemble à magistrat debout. Débayer baka kolimbo le cambo bali selon mobeko que mutoyo abuki mobeko il faut que ndelibosa tribunal pour basambisa ye. Yango na yebisibino ke parquet ndezali na bakoki ya ko classer dossier, cela veut dire que à mon infraction ou à mon infraction à ko fixer dossier liboso ya tribunal ou cour d'appel, ça dépend. Il y a moto et ceux qui azali privilège azana ba privilège na juridiction que ba kosa mbise le cola cour de cassation, ba kosa mbise le cola na liboso cour d'appel parquet oyo ba kotinda dossier pour etala ndezali na makoki. Ya ko classer, cela veut dire que so ba classer dossier sans cela veut dire que infraction ezalité. Mais ce qui va montrer que infraction ezali, va continuer le dossier, il bosse à cour d'appel, il bosse à cour de cassation pour basambi ça y est, ndengenini, l'ingasta le kambwana et kokité parce que peut-être que ezali ba lobi tentative. Mais biso na droit na biso tentative ezali puni le cola déjà infraction consommée. Et pas ya François Beya azali toujours commis tout na ba raisonni ni bakangeli ye pambate 3 jours ya détention na année a peto sengi na justice et asala mosala na yango malamu pambate balobaka la justice élève une nation pe basala mosala pona koyeba soki makambo oyo bazali ko akizele mwana mboka ezali ya solo to pe ezali ya solo te affaire oyo etikali kaka à suivre Kinshasa et l'équipe partout. Association des jeunes indépendants du Congo AJIC na Mokuse bafongola ki ba activité ya 2022 na réunion monene o esalemaki esangisaki bilenge mokolo ya dimanche 6 février 2022. Reportage ya Naomi Pila. Mataki Makala etikalaki dimanche 6 février 2022, journée dédiée na reprise ya activité et association de jeunes indépendants du Congo pour la année 2022. Très déterminé à conscientiser jeunesse congolaise pe kolakisa ye rôle na ye na développement ya mboka. Beaucoup tani oyo et salemaki avec comme thème le leadership de la jeunesse face aux enjeux sociétaux actuels. Bilenge ba répondaki très présent na beaucoup tani oyo ndimelanga salle et refulaki monte. Tango azwaki maloba président Serge Longo, président national ya AJIC, a expliqué que jeunesse nani nde leader, ndenge nini kokoma leader, pe alakaki ba séance ya ba formation tout au long ya année oyo. Po ba jeune baye ba rôle na bango na société pe ndenge nini ko jouer yango. Naboye asengaki na bango batika kozalaka ba marche pied ya ba politicien kasi bazala nde ba acteur ya développement. Leçon bien assimilés, boyo kandenge bilenge bango moko ba témoignaki awa. Na poko ya lelo na sepeli na makambo ebele. Soki na bina banda ko étaler ango awa to lala wa mais na oloba deux makambo kaka. De makamka on a kangi ba fc biso na poko ya lelo que jeune aza muto ala la raté parce que biso so tozaki na kati ya ignorance to bande ko kanisa ke batu mususu nde ba bongsela biso mboka alors lelo na poko ya lelo te comprendre que nous sommes tous des leaders toza na biloko o nzamba tia na kati na biso o ezo sala que soki ngai na yo lelo to sangani mboka na biso ekende liboso ngai na yo to ko bongsa mboka na biso tant to na AJIC to sepeli na objectif ya AJIC, idée basée en ango ya prôner pour que la jeunesse aille de l'avant, créer quelque chose de nouveau pour la jeunesse. C'est ce qui m'a vraiment intéressé dans AJIC. Et là, on a besoin en ango, c'est-à-dire réveiller le leadership qui est en moi. C'est ce que je retenu aujourd'hui. C'est Peli Makas pour la lisanga ya AJIC, oya Serge Longo, a sangisi biso ba jeune, pour réveiller conscience na biso, pour tozala ki aveugle. Ba politicien ba kosi biso trop. Yango to asangisa ki ba jeune pour afungula biso mémoire, to ba nini
toko marché pour mboka so kende liboso esengeli tosala nini yango tina lisanga tosanganaki mpona mboka émergence ya mboka na biso ekende liboso nazobeta sete mingi ndenge toza na agike yokangama na agike aza na vision malamu mpona mboka na biso ekende liboso soki tokangami na agike en tout cas tokozala desite mpo bakosi biso mpe mingi na badepute ya lokuta mais cette fois-ci biso jeunesse toboyi kokosa toboyi lokuta totelemi mpo mboka na biso ekende liboso. Satisfait na bokutani oyo président national ya JIC Serge Longo encourageaki jeunesse ya kozala réveillé kotelema mpo jeunesse ezali force. Objectif alelo ezalaki kosolana ba jeune koyeba kosensibiliser bango pona année oyo tobandi eza année préélectorale koyeba kolamusa conscience na bango pour que bazala manipuler te na bayi politique. Mapona miyambalo oyo kotangisa mutu ke leader ya malamu eza d'abord oyo tozali na ye azala na proximité na mutu. Un homme d'État c'est celui qui a le plus azana souci mingi ya communauté que oyo azana souci ya yemoko ya yemoko. Alors c'est la proximité wanande et koyeba koyebisa biso nani esengeli na biso ko mandater na nani esengeli na biso ko mandater te. Lelo ezalaki ouverture ya année 2022. Après awa tozana na milulu et kosalama na ba cellule de base. Donc à partir de la semaine prochaine to bando tambola na ngai na secrétaire général na ville à Kinshasa na ba cellule nyonso ya ville à Kinshasa. À ce jour na ville à Kinshasa toza déjà na 56 cellules. Tokotambola ba 56 cellules to bando tambola chaque samedi dimanche na défaut to kabula pe ba équipe pour que to meka ko visiter ba cellule nyonso balanda formation sur leadership. Bokutani oyo se clôturaki na ba séance photo et sili bongota Association de jeunes indépendants du Congo AJIC na mukuse balaki kokoba na ba formation na ba cellule na bango nyonso ya ville ya Kinshasa pe na ba province na balobi que ensemble pour l'émergence de la jeunesse. Naboye pour AJIC 2022 et fongami bien ko kitoko penza Kinshasa et l'équipe partout. Ba ex-kulu na ba futur bâtisseur ya République démocratique du Congo oyo bakenda kozwa formation na Kanyama CC esali déjà 18 mois mokoka bazwaki salaire na bango pona mbala ya liboso pe ba pesi merci na chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na initiative kitoko azwa service national ezali kolakisa bango misala bolanda. Mikolo eleki totalisaki bino ndenge phénomène kuluna ezali ko continuer ko sala rage na ba commune pe na ba quartier belé ya vie province ya Kinshasa pe ba oyo bakenda service national na Kanyama CC tomonaki ba mama bandeko pe ba famille bazalaki kolela kolandisama na communication mabe oyo epesamaki kasi ya kokamwa lelo ba kuluna oyo bazali lisusu ba kuluna te ba komi ba bâtisseur pe bazali koyekola misala ya lolenge na lolenge pe lelo bazwi salaire na bango ya liboso après 18 mois ya formation pe ba sosoli mabe oyo bazalaki kosala ezalaki nango na litomba te kasi ba oyo batikali awa kino lelo bazali na bango kososola eloko te bazali kaka ko continuer ko pratiquer misana na bango ya mabe pe tosengi na bakondi baye bakozongela opération oyo pona kosilisa phénomène kuluna oyo ezali ko continuer kaka awa na vie province ya Kinshasa na ngambo ya bokondi soki bosali eloko ekozala malamu pona kobatela la jeunesse congolaise oyo bandaki déjà komi kotisa na kati ya mabe affaire oyo etikali à suivre Kinshasa et l'équipe partout. Betesco Mosungi ya bana mboka amesana kolesa ba congolais pe ba congolaise nyonso ndakisa spaghetti roni luka yango na kwa ya veina bino oza mobimba. Bayeli susu bango banani société Betesco toujours ndenge amesana kosunga population congolaise sikoyo ayeli bino eloko ya motuya tunanga nini ezali bongo spaghetti roni oyo bozali komona ndenge bazali ko présenter biso yango awa ezali produit moko kitoko makasi okoki kolia yango na biloko nyonso oyo olingi Thomson soso viande ya lolenge nyonso tope madesu oyo na Kinshasa tobengaka madeblo oza mobimba bana mikolo tout le monde a kozala d'accord na spaghetti oyo roni esengeli koyeba ke pâte alimentaire oyo esalemi na semoule de blé ezali na elengi pe guna ndenge ya kosakana te kasi babosani bino te baye nyonso oyo pe baza batu ya ba nostalgie balela ba macaroni Betesco acheli bino pe lisusu macaroni roni yango pe lisusu ndenge moko
gu ya ndenge ya kosakana te elamba makaka ndenge moko mwa ya muke ya moto etoki oche yango na kati quelques minutes après ebeli bana ya classe ba papa na tongo va bakende musala yo pe mama soko ngo kende marché okoki ko beta yango repas moko ya 5 minutes esangisi libota mobimba pe bozali calé na journée bokoya kolia kaka na pokwa vérifiez toujours logo ya Beltesco tango ozali kosomba po ba mwifi na Kinshasa bazali ebele po yango de ezali ba produit ya qualité supérieure oyo Beltesco a chelibino na marché to offrir bino produit kitoko o babengi spaghetti roni ezali pâte alimentaire à la semoule de blé. Pâte alimentaire à la semoule de blé oyo ezali kaka spaghetti roni oyo esengeli ko lesama na mabota na biso maman responsable papa responsable ba étudiant ba coopérant spaghetti ezali kaka moko ezali spaghetti roni oyo ezali la qualité supérieure oyo spaghetti oyo baleka ngo partout to zali na produit mususu babengi ya kitoko makasi babengi macaroni ya Beltesco en tout cas ngala benga ngo kima kinkaka ezala petite ya consommation na bino mikolonio so ya kolia macaroni roni na spaghetti roni po ezali biloko oyo ezali kotonga nzoto ezali kopesa biso nzoto makasi po toyeba ko vivre longtemps na mokili ezali cadeau signé Beltesco mwana mama yebela pona kolia biloko ya qualité il faut toujours Beltesco po yende akanga Kinshasa République démocratique du Congo mobimba uta batango ebele autre bakite tolobi Kinshasa et l'équipe partout. Magazine emesana ko proposer na balandi na nyonso be émission lokola kindoki politique pe bitambola tambola bolanda intégrité nango na chaîne YouTube na biso pe botika ba commentaire ba suggestion na bino pe mokolo lelo to proposer bino kindoki politique pe bitambola tambola mwana mboka faci beto na yebisaka yo chaque fois ke ba congolais balingi yo pe na yebisaka ke basala ga lioto na bokonzi te lioto ça veut dire que lelo yoki mutu balinga ya sala mabe lobe okuna boye ba trahison ba secret d'état ko bimisango libanda pouvoir il faut ezalaka na légitimité zamba poni yo moko pe mitele misa bande kono balingi yo moko sala makasi dikambo epesi ba congolais pasi na mutema malgré toza ko condamner ba combattant ndenge nini basalaki ba désordre lobby dimanche na nzela ko bebisa mituka bato ngape nazo condamner comportement wana parce que esika likambo salami tondenge linga ko salama mais bino botelemi na nzela bolobi ko empêcher circulation mituka eza malamu te éducation eza bien te parce que même président Félix akolinga biloko ndenge te ba combattant nazo profiter que biso bana Congo il faut totelemela likambo constitution ya Congo banda ba mibulu eleka ya ba fidèle banda mibulu eleka ya ba Jean-Pierre Bemba na équipe ya M+4 wano yaka ba RCD constitution ya Congo ba yokana bana mboka ke mutu moko kikozwa pouvoir na mandoki azali te soki ezalaki kozwa pouvoir na mandoki bato toyebi ya makasi ba igwe Jean-Pierre Bemba melelo akota zamba ba Jean-Pierre Ondekane lelo me bakota zamba mais lokola basangana ka ba yokana ke mutu moko te akoki kozwa mandoki pouvoir na mandoki ba papa Etienne Sekedi pe asoname ba leka ba lobela makambo wana pouvoir démocratique ezaka na seule voix na élection et puis le réseau salanga passe ne bande ko bazotuna ngai moi pe ya ko éclaircir likambo ngo coup de tezate toza ba espère à domaine ngote kindingi za na ba États-Unis ke likambo linga sala ma ba espère ba leki ba expliquer biso toza na biso ba pandisango mais le réseau sanga passe zanini muto azuyo na musala atio pembeni na ye pourquoi lingo za la jidas atako ozalaki recommandé na mutu songolo mendeko wana ya mbio na mutema malamu et puis biso ba congolais toza penzana toza ba sanguinaire te toza na makila oyo ya kobomana ka te ndenge poison erenyaki awa bomoni makambo ya poison bandi kolimwa malembe parce que pouvoir oyo ezana Tshisekedi Tshilombo ezali pouvoir o banoko babunda tozo lipanda o banoko babunda démocratie Naomi il n'y a pas un marché pirate. Donc nous avons des dirigeants pirates dans le régime à Félix. Parce que ce moment que batona bazana souci à population wana tena tali simino awa parce que na 1970 1965 ba marché pirate ezala ki belé ndé mino ozo évoqué. Pourquoi? Parce que l'état bana kopé ça bato misala ozo mona mudozo ke na musala azongi na pourquoi donc commerce ezala ki vouloir ibelé na Kinshasa awa bo Félix ayi makabona très bien. Pour vous dire que non Félix n'a pas une vision il y a développement en na biso. Tant ba président ba mboka misu ba ko tonga banzela ba ko tonga bazandu ba ko tonga ba hôpitaux
Pour la Félix Moussala Moni, il y a aussi un député au corrompre bango. Est-ce que vous croyez que non, Moutoua Louleng, on a besoin de vous permettre? Non, bati ka comme ma peuple na distraction, n'eng bazo ma peuple wana parce que peuple déjà commis mature à se comprendre que non batu orobwe, basa na souci na bisoté. Tala na 3 ans, il y a Mouzé Kabila. Ba lo bakelo ko Mouzé ça na 3 ans té. Mais tala ba on a 3 ans makambo basali. Ba détournement Kobunda. Donc, aux hommes, bah, comme on la biso politique et spectacle. Ce qui va y c'est ça. Et puis, une jeunesse au bazar, un peu perdu à Zoé, moi, plus, mon souci, c'est que le problème na biso ba jeune congolais, mboka moko te na Afrique ou bien na monde moment nomi, ou Rumona, bazui bandimi, l'église ko bana 5h du matin, ba rotika ba rotina 5h à jour, donc batu bazo fonctionner 24 heures du temps na bango bazo l'église dans l'église et puis au monde la société masanga bana ko livrer masanga de 0 à 0 mosusu problème il faut se poser la question à moi la politique au batu ba elibiso ozomona que non bazui ba jeune o ebwe conscience na bango na masanga na ba futilité tandis que bango bazo sala makambo ya onga na zolenga qu'est-ce qu'il faut faire pour que makambo kwa we saimaki le 2 février dernier bandela maté non c'est pour ça que non toujours que na ba élection population a sa responsabilité na yena maboko et puis l'état a sa pas la responsabilité a ba que non population na ngani na ko ça bango et puis peuple ba droit na c'est ça le problème. Bato mingi ba mesana koloba koboko la mona mbande ezali koboko la elima na yango rédaction ya KNB News ekitaki sur terrain pona kotuna na basi pe mibali eloko yango elingaka koloba nini boyoka bango na micro ya KNB News. Kobokola mwana ya mbanda keba obokoli elima to yebite soki maloba wana nde esala te ba mama mingi na Kisasa bakoma motema mabe avec ba circonstances ebele o ezalaka na ba vie conjugale lobi papa se séparé na mwasi na ya liboso bana batikali kasi mama oyo akoya après akolinga bana wana te to yebite akolinga bango te pona nini ako deverser kanda na ye nyonso oyo ya mbanda na ye likolo ya bana oyo akuti ezalaka pona nini tokitaki totuni ba mama nini esalaka bongo boyoka réponse na bango ngaso na kuti mona bana obokola ye malamu po un jour aosalisa pe ngai bamama oyo banyokolaka bana mbanda wana baza bamama mabe baza mitema mabe yango banyokolaka bana mbanda ngai nakonyokola mwana mbanda te mwana mbanda kosalisa ngai un jour nakotangisa bien lokola nakotangisa oyo ya ngai nakobokola lokola nakobokola oyo ya ngai po un jour mpe akosalisa ngai nakonyokola eta moke te bana basukala bango na bambanda mama na bango ezaka foti ya bapapa na biso ntango yo mona ozwi mwasi oza na bana na yo okopesa nini okoloba nini te ngai lokola nazwi oyo naza po bokola bana na ngai oyo oningi kobokola bana na ngai te oningi mpe ya mwasi mosusu yo ozwi bango yo ozomona bango na valeur njoko mwana wana aza mwa moko lobi lobi akokobikisa mpe bino ngabi bozomona mabe lelo tokomona bana mingi bakoma bafazer mpona makambo bambanda kaka oyo lokola mwana moko aza epa na biso wana mama na ye akufa tata atikala na mwasi siko bakoma mwana nakoma fazer ta mosu aya kolia epa na biso ake kolala ta mosu tokabeli bilamba ake kolata bomusani koso tokoposa bilo bamibali bato oza mabe yo moto kobenda mwasi no matoi ndenge nazwi yo boye tala mwana wana nazwi mpo na bana oyo bokola bo yo oza kosabote bana nanga mponi so botenga mpo na kosabote ya yo katango yo oza kondima yango te yo mpe tata mpoza dinombo moko na mwasi na yo ezalaka moteya mabe moteya mabe kaka kuti bana mbanda ndika nyokola bango ya malamu bazali ya mabe mpe bazali yango to balibala oyo eboti mpo kufa eza mwa mpasi mpo na bana mpo so bozala bolingo mpeya na bana boyokima babana bokabwana te moteya mabe kaka nde tindaka bango banyokola mwana bana baninga bachange batika yo boza maa moboti makambo eyaka nde bapaka oza na libala kobosana kindumba toza mpe na kindumba nde obalukaka enjour okokota na libala moko mosusu okopima mpo otiki ya yo bana soki banyokola bango okosepela te do bango banyokola bana baninga bachange bon eloko esalaka bamama banyokola bana oyo bakuti na libala mpo na ngai namoni yango ezaki motema mabe po mwana wana aza innocent mwana aza innocent na makambo nyonso oyo ezoleka ya bombanda ya yo na mbanda na yo okutaki mwana wana ifo bokola ye malamu
lobi omona na ye kozwa vie yo okosepela me bamama ebele bazwaka bombanda oyo aza nango na mbanda na ye batia yango epa ya mwana azonyokola mwana en même temps mobali azopesa mbongo alesa mwana bien alata mwana bien me ye azosala eloko wana te nayebaka te kimotema mabe moto esalaka mpo ndenge eza bongo omona basi ebele aza na kati ya libala ozwa mwana te mpona ndenge azonyokola mwana oyo akuti mwana oyo okuti aza mwana na yo okoki konyokola ye te kokamwa mama yebake ekoyela yo okoyeba te aulu wala lokola yo ndimi konyokolaka bana ya baninga yo mpe fana na libala wana bien mpo soki yo mpe okei ya yo mpe bakonyokola yo sikoyo tala niveau ya pasi ekosala yo ntango bana na yo bazonyokwa maboyi yebaki pasi oyo yo yoki yango mpe moninga koyoka ntango yo ozonyokola bana na ye bamama ebele bochange oyo bozalaka na bacomportement oyo Kinshasa eleki partout. Après tragédie oyo elekaki na marché to pe na wenze ya Matadi Kibala bakonzi bazoki décision ya kokanga wenze yango pe la police nationale congolaise ekitaki mokolo ya lelo sur terrain mpona kosala mosala na yango bozwa détail. Après tragédie ya wenze to pe ya marché Matadi Kibala kolandisama na mibeko kouta epai ya baautorité to pe bakonzi ya mboka esengelaki kokanga marché to pe wenze oyo ya Matadi Kibala kasi situation ezalaki na yango kaka lolenge moko bato